Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe Kakandenge. Tout solo la kangana bino mikolo nyonso. Na émission na biso nous voulons savoir émission où irataka jamais na banda kuna bino kasi. Tolo bato to kolo bakaka na ko kasi abana banda émission na ngana boka moi quelques mabanga et ça la bien makasi na beba sunga champion local na moi eloko. Et ça la joue à te ndenge moko na bani moko boaka vient nga Prosper Bakine mwana Dallas ya tongo pe lisusu na bozete ko babongo vieux Eric Tola tant on a le vieux Prosper Bakine na réseau no bi tel père telle fille Chanel Bakine ai Brinette Lonzo Kambo kaka neto baka na lobi Edi Engende papa social Edi Engende la gazelle ai moto oya simba makasi pa pesa kitoko lokola Edi Engende Papindo ngale voyage choix exacté Papindo ngale voyage choix exacté kasi nalobi président le Foudou président moko asunga kaba sportif tina suka ndemo na bi MK DJ champion d'Afrique pena bosete ko babongo Jogo Belgo mwana mwanda tongo Jogo Belgo donc ndenge uzawana nalobi mba moko tokende komiko misambangu na Université Méthodiste John Wesley tana bi Université Méthodiste John Wesley ma wona raison bi académique Pasteur Jambo Mambo ai na kobaka mabanga mususu na sima na bike osiliki ndenge na moni ndeko na ngai owanji Emile asiliki makasi pe na omona bato be ba osilika lokola banani banani badikaka pende banani to bande émission to baka mabanga mususu na sima nanga mingi akoloba te kasi na lobi apato bande émission to botama komba moko ya moke pona esepelisa biso natia komba ya bana basi pe na sima to kobeta masolo ndenge kaka ezalaka komba o bana basi babunda kitoko pe na sima to beta masolo na biso ndenge ekokende kitoko kaka sans faute. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe kasi na lobi komba sima ya komba kasi komba tozaki pa to sepela mais na bete vraiment solo tozana ngona kati émission lelo mingi monoko batiaka ba sisango ese bino biso nde epasola na bango biso nde mutu ate krikri bende sa mutu ate wagwe kotambola te kasi tolobi boye toli solo ya bakache bakufi mikolo mwa mingi yango na ba prise oyo bakache bo beta ngo to nini so bo beta ngo botika ko beta ngo to eza manque d'entraînement to eza nini boyebisaki ngai ke bobaki champion local kati congolais bunda masalite kati bakache congolais batomboki babunda propre banda bunda propre bandi ko kufa wadi ko luka ngisa bango eza nini biloba lo bato nini sima wana to beta mukeli susu li solo ya championnat ouverture ya saison oyo esalamaki na kan kokulu yango nazo tourner to bato bate fédération combien ya basoda fédération combien ya basoda
mbala eleki saison elekaki liboso todiscutaki loko nga na bino na TV Chapelle Lokale yobi loba nakoloba kaka mpo abotini nga naloba tosolaki bien ke donc tosalaka saison to ouverture ya saison imika ezali sala alliance na lemba ezali basale eza ebele bamunicipal eza ebele tokoki kosa tofunga ouverture ya saison mais bino bosalaka ngo kaka na kati ya camp mpo na nini est eza tricherie to eza nini to ba vérité après tant mutu akoganye mutu boke bosele munduki yo tokometa masasi tometa yango ekomi kati to ekomi armée wana eza makambo na bino etalinga te na olobaka vérité mpona population babanga bango koya otala bakomba na kati ya camp population bazobanga koya otala bakomba na kati ya camp bino mo boyebi kaka tobangaka bana basoda ozolanga pistolet ozolanga grenade ozolanga nini bino botie saison na kati ya camp ezalaka te mais Chapelle Lokale koya kofilme nalobi kaka vérité mais nakoya kofilme na boye ko mo Chapelle Lokale kota te nalobi vérité ezosala passe parce que bandeko misu bazobuta maluku bawapi ntango koya oyeba te misu bamesana basoda te ntango tie saison na kati ya camp mpona kota na kati ya camp ezosala ma bien te oka akomana komobanga mpona ekota na kati ya camp eyosenga kozala na carte bato misu bacarte mpe bapolisier bapasola yango soko kuta ya posala butu ekalabetawa lisolo ndeko posa tevu obisika carte électeur boye kwa kati yango abwaki yango ofuta bandi sikoyo apweta na oya na kati ya camp kuna lakisa carte sikoyo tosuka ngai tosala tobokisa makambo mosusu bamisu bana besoin otala bakati mais bana bakarte te siko bakota ndenge nini donc babisika baparametre nyonso ava tosala makambo totala baparametre nyonso esalaka bien makasi ouverture ya saison ebandaki déjà ouverture eza na kati ya camp kokolo donc soki olingi otala komba okie na kati ya camp kokolo mais ngai kwa nazala na carte na ngai naza na nga protégé naza na ngai journaliste donc nakokota na nga mais bandeko bana carte te boyebika nde tosalaka te tokokoma na bamessage esalaka bien totemisa motu moko apa kotisa bino esala bien makasi apart wana toke mbangu lisusu na likambo oyo mibale ava tokenda yango naotia mino extrait moko ya komba ya mindele bomona nini elekaka na kati na monde entier parce que eloko epesi biso pasi mpe soni mingi soki omoni nga Chapelle Lokale na temi naloba ngo mpa esali soni balobi kwanga totikela bateke mpe kobunda totikela ngo bangala ozela na bamayele totikela ngo banani mais kasi kulukulu ni bende makambo bakatia totikela ngo Chapelle Lokale alobela yo oza na yo journaliste ya émission ya kati te ozopesa bainformation ya lokuta ezalaka te ozopesa bainformation ya lokuta mpo na nini ezalaka te tozotia bino extrême moko awa ebongo tobeta lisolo yango bia totala ekendaka ndenge nini mpe solomaka ndenge nini po yo makambo ya lokuta olobi wana esukisanga motema soki oza na information vrai te benga Chapelle Lokale tuna Chapelle Lokale information awa eza ndenge nini na ina lobela yango na bakakeno partout tosala inaza lokwa Jésus na bino na monde ya kati aller partout na batv na bino bosala yango baémission ya kati bolobela mpe kati mpo ya kati epomouvoir soki likolo liboso makasi mais eza te okende koloba makambo ya lokuta ndenge eza na magazine moko bapesi information ya lokuta na makambo oyo etali bango te mais avant napesa nayebisa bino koma magazine mpe nabeta lisolo ndenge ezalaki totana komba moko komba te baextrait ya mindele bomona ke makambo esalamaka na Kongo te esalamaka ntina poto à vous. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngo ebembi te Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka. Cena est quasiment retombé sur la tête lors d'un match. Il n'aura aucune blessure et n'en voudra pas du tout à son adversaire, lui-même n'étant pas super agile à la base. Mais c'est un bon exemple qui montre à quel point les catcheurs prennent des risques en montant sur le ring. Un peu dans le même style, Sunil Singh s'est pris une souplex assez impressionnante à voir. Le Big Show va quant à lui se prendre un jackknife powerbomb un peu raté, on est passé pas loin d'une catastrophe. Parfois, les catcheurs peuvent eux-mêmes mal contrôler leurs mouvements et prendre des risques. Damien Priest a fait une pirouette qui aurait pu lui causer une chute bien plus indélicate sur la tête. L'ancien patron de la WWE s'était fait éliminer, mais sa tête va par la même occasion être secouée un peu fort. A l'inverse, il y a des moments complètement géniaux où des catcheurs vont sauver leurs adversaires.
Edge va par exemple retirer une chaise d'une table juste avant que des catcheurs ne tombent dessus. L'Undertaker avait lui aussi retiré une chaise avec son pied avant que Shane McMahon ne se prenne une prise. Ou encore, j'en avais déjà parlé, Ryback a rattrapé Kalisto qui a failli se manger le bord du ring. Pour terminer cette vidéo, on pourrait parler de Sasha Banks. Lors de cette prise durant un Elimination Chamber, elle va mettre sa main devant la tête de Bayley pour la protéger. C'est un petit détail, mais ça montre à quel point certains catcheurs sont bons en termes de sécurité sur le ring. John Cena est quasiment retombé sur la tête lors d'un match. Il n'aura aucune blessure et n'en voudra pas du tout à son adversaire, lui-même n'étant pas super agile à la base. Mais c'est un bon exemple qui montre à quel point les catcheurs prennent des risques en montant sur le ring. Un peu dans le même style, Sunil Singh s'est pris une souplex assez impressionnante à voir. Le Big Show va quant à lui se prendre un jackknife powerbomb un peu raté, on est passé pas loin d'une catastrophe. Parfois, les catcheurs peuvent eux-mêmes mal contrôler leurs mouvements et prendre des risques. Damien Priest a fait une pirouette qui aurait pu lui causer une chute bien plus indélicate sur la tête. L'ancien patron de la WWE s'était fait éliminer, mais sa tête va par la même occasion être secouée un peu fort. A l'inverse, il y a des moments complètement géniaux où des catcheurs vont sauver leurs adversaires. Edge va par exemple retirer une chaise d'une table juste avant que des catcheurs ne tombent dessus. L'Undertaker avait lui aussi retiré une chaise avec son pied avant que Shane McMahon ne se prenne une prise. Ou encore, j'en avais déjà parlé, Ryback a rattrapé Kalisto qui a failli se manger le bord du ring. Pour terminer cette vidéo, on pourrait parler de Sasha Banks. Lors de cette prise durant un Elimination Chamber, elle va mettre sa main devant la tête de Bayley pour la protéger. C'est un petit détail, mais ça montre à quel point certains catcheurs sont bons en termes de sécurité sur le ring. John Cena est Agnès Nanyo, Agnès Mbandu, tika biloba. Soki mutu akufi na ye kaka. Eza nango te ke ono kache wana eba ko bunda te, eza te ke o kache wana abetaki prise mabe. Bomoni pe mindele pe ba shock. Ba mindele pe ba kache ba kufa kala ba ring, ba mindele pe ba se protéger ka. Eloko ezanga ke ezaki no ndeko na biso akufi na ringi te. Bino boolo ba biloba lo bandeko na biso akufi na ringi te. Yo tika biloba lo bozoloba. Na ebite soki eza lingala facile soki peza jite nini soki peza jite nini. Na tebe na kote mne esika na boka information na bango pe boka lisolo obeba mais eza na raison. Na information o balobi ke Kacher akufi na ring, Kacher akufi na ringi te. Kacher azoki shock na ring bakene na dispense na hôpital. Via haute tension baza mwa club moko ya mwa mbongo quand même babimisaki mbongo to Kacher wana zu choc abukana ki koloni ya sima bakene na hôpital to bakene na hôpital Kacher wana kufi après 3 semaines boti akoba wote Kacher akufi na ring bo suspendre bango bosa wana za biloba loba eza raté Kacher azoki choc na ring bayeme na hôpital akene na hôpital wana esenga ki bakota radio bakota radio bamoni ke abukana ki koloni ya sima ba sala opération na ebite soki opération de salama ki mabe na otanga kombo hôpital te po na boyi na ngai mama Fridi elanda ngai na boyi na ngai batanga na seki ya mukuse na age bana 2 ans kasi hôpital wana basala ki opération na bango mais opération esimba ki tepe Kacher wana kufi komba ebundama ki le 11 ya décembre ya janvier plutôt le 11 ya janvier pende konabiso akufi le 22 ya février. Soki tolandi malamu ndeko na biso asali 3 semaines na douleur wana bakene na hôpital différent bakote hôpital makasi esengi ke akufa kasi botika bilobalo bake o Kacher wana ayebaki ko bunda te babomie na kati ya ring eza ko bembisa réputation ya catch congolais. To bandeli siko ta extra obomona ke kaka na catch congolais teni ba Kacher bazwaka choc même na ba catch américain même ba catch français bazwaka pe choc. Sikoyo bino boyo bakaki catch congolais babunda ka technique mabe babunda ka fétiche mabe basala ba spectacle mabe sikoyo bino boyo na catch congolais ekufa to nini et puis là tant Kacher je choque pas oh to landa Kacher wa kufi na ring yo bilobalo ba pona nini tika bilobalo ba yo jite oyo jite yango ya nani yo boza na tsamno extrait jite wana ebongo tozonga afu je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Tea Sport tika toyebisa bino ke ezalaka loisir mais baloba ne faites pas ça chez vous et kamwisi mutu nyonso mutu akufi na ring pona nini likolo ya bibundelela mwanza bolanda yango na reportage oyo ezali bongo signé Benjamin Panzo. Depuis
lobi ya semaine oyo ba image etamboli na réseaux sociaux ya catcheur moko oyo akufaki na ring sur scène pe ezali kosala pasi makasi. Boyeba ke combat amical oyo ebundamaki bongo na komina Kimbantseke eza attente ya ba catcheur ya Tchangu ezalaki entre lutte club le guerrier na club haute tension oyo ebundamaki kaka ndenge ezalaka. Tomonaki na suka ya komba oyo boyeba ke catcheur moko kombo na ye champion Vos Ngomba akufaki na ring sur scène lokola Papa Wemba botala ndenge komba elekaki kokamwa. Boyeba ke na sima ya nyonso nzokande lozaza oyo azwaki awa champion Vos Ngomba akufaki sur place na ring kokamwa ti bamemie na taxi bakei na ye na hôpital. Dommage champion déjà akufaki et puis akataki motema. Pasi pe mawa ezali ke fédération ya catch na attente ya Tchangu bazali kolela elongo na club ya lutte les guerriers. Tala biso tokosenga kaka na ba fédération pe mingi na ba organisateur soki bozali ko organiser eloko ya boyi esengeli assurance ezala pe côté ya fédération aye babongo ko protéger ba sociétaire na ye. Kutu soki epa mindele bazali koloba ne faites pas ça chez vous. Batu oyo bazali développer na dernière technologie basali kosala attention pe kokeba e bongo biso mutu awa ti sikoyo plateau technique na biso ezali ya neti sikoyo yokende ko beta muninga sete Undertaker boye akboyi kao pe akufi mabota ekoti na pasi. Tala match oyo ebetamaki mabe na ndenga kosakana te ezali kosenga bakonza mboka baye babongo ko organiser sport na République démocratique du Congo. Ekani Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo mwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka yoka information lokuta ndenge pesami mais soki na tiaki ba image abokomona ke bakatia o babundaki na ye le 11 janvier batamboli na ye bango oyo baza na ye tina kata camion bango oyo bakende na ye tina hôpital bakendaki na ye to bazwi première so basali basingi bango bakende radio to baki radio bakoti scanner radio bamoni ke colonne na ye ya sima ebukanaki basengi opération ezalaki tellement cher elle est plus de $15,000 bambongo bimaki na te soki na kokisi monta te mais nabi ke ngai na monta o bapesa ngai isalaki $15,000 bimaki basali opération ya nini toyebi te soki hôpital nde ezalaki na ba suivi ya bien te ndeko ti basali opération azalaki na envie. Après 3 semaines, ndeko atiki biso. Vi soki peza hôpital. Soki peza ke non ko umela oyo a umela kinda kufela ki to ebite metotika biloba loba ezo sala pasi na mondi na biso. Famille catch ezo pesa pasi ezo sala ndeko bozo funda biso to bozo bimisa biso onde to yebi ko bunda te to bunda to sepelisa ka bino botika biloba loba bino bato bo pesa information kate soko za information claire te benga champion local tout na ye soki elekaki ndenge nini apesa information pona opesa ngana boye pimi na information te na pesa ba numéro ba téléphone ya ba catcher so za besoin catcher boye to boye obengi ngana opesa numéro na ye pa bosa l'émission mais boni kaka soki oza information claire te okepe olobi yango oui na yebi journal o elanda makamingi tango pesa information mo na journal elanda makamingi eza critique soki ba catcher ba siliki ba funda yo okokende osamba na bango eza bien te toleki page wana pe to ke sous na page ya koloba ke mwana mwasi oyo Shakira zolela na tete alobi ke banda bo pesa sentir bozo pesa ye mutu akobunda na ete abunda nani tala ndenge abetaki batu lokola mibe mampuli avu
je m'appelle maboko ya nzambe biloba loba ya batu esili kasi toke kopesa information oyo kolobake champion Edingwe azana maladie te, champion Edingwe azana na problème te. Bolingi suko bambela liwa. Ah botika biloba loba boye pona nini bo bambela ka. Mwana mobala batu liwa. Azana e bien pas nzoto kolongono bino batu biloba loba. Batika biloba loba. Tokomi na suka ya émission biso nous voulons savoir. Kasi lelo so mwana lobi mingi likambuana pona ya ngonde eswaki biso. Nazobwaka kelke mabanga pena chite na émission nanga na kotaba komba mingi te pona na Lubumbashi pe mbujimai mama na championnat zo salama bat baza na YouTube nanga bazomona ba komba ndenge nazota ba komba zo na magere cameraman o azo filmer kuna aza amateur mais ne fisa na otsa bino ba image pa bolanda ba komba na ya Lubumbashi ndenge eleka kitoko. Toza na FL Congo Télévision wana chaîne ya YouTube FL Congo TV kuna ndo zo ba komba ya Lubumbashi en direct na lobiki en direct. Bientôt, tu vas faire une émission sur YouTube en direct. Vous allez na komina suka ya émission nangai. Nous voulons savoir oh émission moko bolandaka na bandi ko bwaka maluku sele bibula maluku sele ndaku pembe kinkole makanza mpasa bibwa nganda sese mikonga na lekaki wa mikonga apo na kei Njoko, ok, bwe Indo, Ozongi, Route Mokali, ok, Masina, ok, Mokali, aïe, Mayanjili, Losako Nabino, Tangu Nazongi Nabi, Matete, Riflar, Kisenso, Ngaba, Lemba, Kingabwa, Losako Nabino na limete, na Kena Makala. Victoire oziba komina kishasa kuna okay na sangisi bino nyoso ngoso monona bana bandali nyoso Losako na bino na baluki na lobi na ye kote ya bandeko na ngai basebeki babokilo kanluka ti site mama bomutu nyoso wana bia babokilo Losako na bino donc na évité na bwaki mabanga kolobake na bwaki na bwaka na otala nga mingi mafefe na bwaki olibanga mafefe na bwaki yuyu mama na Francia yuyu mama na François na kembangu ko bwaka vraiment nikelete kapende pe na bwaki vena nga Prosper Bakine Rikitola Mokonzi Prosper Bakine papa na Chanel Bakine motema ya Brinette Lonzoka Edi Engende président Gabe Kindembe molobeli ya solo président Gabe Kindembe mwana bakoko batika nzamba tele malikolo na yo kasi nalobi président le Fudu pe na bosente papindonga le voyage choix exactement tabungana nzuzu na yemoko ndeke Jenny Chocha nzita motema ya pape yamba nzita Jenny Chocha na bosente ko ba kache oya kufa ki batebe ba tuna kombo na ye voice ngoma nda kufaki na komi na suka emission nanga na bwaki bana tu ya ngaba angoso modo Pasteur Bonne Malika Berger Etene Boko Polo Mama Lili Bwele aïe na bwaki Jonas Maza Miranda Joseph et Diane Omoi mwana ya 11 ans na bangenge ya mikolo waljoye yo zike pe na bosete ko bongo famille Eyamba Mobimba pe famille Onyangunga Mobimba famille Lahe ya bino yango yo Bela Menikamba motema ya